Tama komina okoluka musala wana babenga eboy mobali azoya lisusu te atala boy na ba réseaux sociaux amoni ba moko azali awa oya kotombola musapi empêcher mariaka na dévoiler o ezali bala ya serme shalama tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, avec beaucoup de plaisir que je suis là. Merci à vous tous qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Yo mutoza mutasika. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, likez, abonnez-vous gratuitement. Merci à vous tous. Aujourd'hui, je suis là pour nous solo là. Makambwasa na biso asa olangi. Toza wana pona ko solo la makambo oyo ndenge ex toyebite so tokobenge ex to tokobenga na kombo nini oya uti ko luka ba solution pona a dévoiler oyezali mariage ya sar na biso asa olangi. Suis-moi jusqu'à la fin. Abonnez, partagez pour batu misusu bazwa vidéo tozaka la makasi ya kozonga. Merci à toi oyo ko partager vraiment a vidéo oyo nzambalo la apambola yo nanga kina loba nini bande ko nga bomona ki ndenge ser asa a mariage na ndenge ni elekelaki. Normalement biso moko toza bato mayele bino moko bolanda biso boza bato mayele tozwana no temps yako tala et puis yako réfléchir. Tokomona ke mariage wana ezaki ya mbala katate parce que biso nyonso ba image eza publié partout. Tango ezaki bazaki ba fiançailles ezalaki public ezalaki na kuzute parce que ezana ba mariage mususu mutu bato ebele baza basala sala ba mariage mais asali mariage na ye privé. Babalana omuna mutu bozala na yo yebite omone mukomswa komi na alliance na musapi parce que akeko balana na ye alingi na ye kotia ba photo te alingi na ye kotia vidéo te parce que mariage ezalaka likambo ya des personnes ezana batu o basala hango omuna ba publier na bango photo te omuna alingi kaka papa na ye mama na ye to famille na ye ezala na mariage mais ba lobi ba photo bakokangisa pona bango moko en famille. Et pas ya ser asa olangi ezala ebongo te. Biso moko toyebi ndenge nini bandaki banda tango bandaki na fiançailles biso nyonso tozalaki au courant tango bandi na fiançailles. Après tango lié na coutumier biso nyonso tozalaki au courant to lundi la sœur atiaki live na mariage na ye banda na coutumier ti na religieux ti na katia salle toza mipaya te to landaki yango nyonso. Ngai awa na chaîne nanga nyonso ezali tanku tunatiaki yango na eba iteke ekokoma boye bandeko na ngai. Pona koloba ke mariage wana ezalaki privé te. Mariage ezalaki privé te. Soki kutu tokozonga na angle mususu parce que eloko ilekaka en direct eza ndenge moko te na vidéo o ba filmer après ba yeko bwaka na ba réseaux sociaux. Eza des choses différentes. Direct ezalaka wana donc public mutu nyonso ako partager donc tozolandela penze loko moko na ba gaffe. Oso direct ekatani toyeba ke direct nde eza boye bakati yango. Tokolandela loko moko eza lokola concert parce que musicien tango okende na musicien soka za na kati ya studio na soka zo beta concert ezalaka des choses différentes. Autant zo beta concert na bagaf na makambo nyonso emuna na bandeko na ngai mais soka za na studio bakoki ko couper côté mususu bakoko bakisa côté mususu bakolongola côté mususu bakolamba ye voix na ndenge ya mutu oyo arrangeur ndenge ni osalela makambo. Wana ezaki pona kolakisa bino ke ba video ezalaki en direct mutu nyonso amonaki ndenge nini elekelaki. Quelques jours après, une semaine ou 2 semaines comme ça, au mariage eleki awa. Mariage tango eleki toye komona nini oyekomi. Tango mariage eleki, moi j'étais étonnée na koti na réseaux sociaux ndenge ezala kaka toya komona mwasi a komi makambo oyo a kokaki kokoma. Alobi nini alobi ke mobali wana mobali na ye
mobali wana bafanda na ye na Afrique du Sud. Tant bafandaki na ye, mobali akendeki soi-disant na Congo koluka musala. Tant akomi na koluka musala wana, babenga ye boye mobali azoya lisusu te atala boye na ba réseaux sociaux amoni ba photo ya mariage. Nanzimi teke mobali yango tango akendeki kaka mbala moko pe bakutana Sœur Asa basali pe makambo nyonso mbala moko. Côté kuna bino moko bosa mikolo bosa bato mayele avec beaucoup de confiance on apesa ka bino poso bino bosate mawa trop salate mais to solo la na bande konanga soki mubali babandi na nini oyo ba photo na fiançailles na ebito bomona kisima abimisa dia ba photo na fiançailles donc ekoleka dia ba mois passé ba mois ebeleleki ya Sœur Asa do sobo ye batena zoko informer bino ba photo wana ezalaki déjà siko pourquoi moi c'est ango amonaki ba première photo wana te pourquoi monaki ba première photo wana te po photo wana pe ba bombaki yango te e monanaki ezana ba chaîne mususu botali délai ya ba mois o eleki bo comprendre nini o ezoleka ba photo wana ezalaki déjà publié. Tant ba photo wana publié ki mutu moko talobaki mutu moko te amonanaki bande kolanga toyeba na l'église toyebi na civil nini yango esalemaka tant mutu alingaka bala batunaka mutu moko azali awa oya kotombola musapi empêcher mariage tozalaki en live tomonaki mutu amonanaki te c'est pour cela basalaki nini basalaki ba coordonner nyonso wana balandaki mariage ne bandeliti na suka pona babalisa Sœur Asa na mobali na ye frère Kevin. Tangu makambo wana nyonso ba procédure wana nyonso eleki mutu amonana kite bande konanga bolandanga bien. Après quelque temps tangu babala ni mariage eleki batu bakena bango sala nini na bango bakei ndenge zala ba mari bisikana bakendaka balia sikoyo komona toya komona ke mutu moko azo réclamer o wana mobali nanga o bayibinga mobali o boye banda kala na zalaki wapi et ça simple mais sikoyo eloko ekamwisenga na ba réseaux sociaux biso moko nde tolobaka totombolaka batu na biso ngata na monaki nga moko na tiaki mariage wana na zawana ezaki na chaîne nanga na pa nanga moko na privé na landela ba commentaire nyonso tomonaki commentaire ya suspect wana te tomonaki commentaire ya suspect wana te po eloko soki eza flou bomona ngade ane bandeli obandumona mwa be attaque mwa ba biloko moko ebando sala wana mais biso totiaki mariage wana ezaki suivi makasi mais tomonaki réaction ya mutu moko te oya koya koloba boye ata ba commentaire biso moko tozalaka wana pona kotombola batu na biso mais tango mona keloko pese impact donc eloko mati makasi biso monsu toyaka pona kokitisa tokitaka vraiment makasi poko mati eloko ezala pe mingi so nzamba lobike tant ya likambo boye likambo fo salama so nzamba lobi esalama esalema kaka ata mokili mobimbe telemi ata mokili mobimbe empêché soki nzamba lobi ke loko ane esalema kaka yango moni mariage ya Sœur na biso Asa esalema kika tango esalami mwasi wana tanga bimi sans que tuko vérifier tokomoloba ba makambo susu tokomoloba ba n'importe quoi tokomokoma ba komela Sœur Asa aza jeune fille moko kaboye ka te vulgaire ka. Sœur Asa azali la servante de l'Éternel. Azali mosala nzambe. Ngai personnellement na solola na ye na yebi sokazana na yebite batu misusu bo solola na bino na yete msubo yebite yango tozolo babongo. Nako tika bale nakana bino yakolo baboye. Omoni ba makambo so esalemaka. Omona ozomona ka aza mutu internet eza penza bongo eza moto komi kokoma makambo susu tokomi kofinga la sœur tokomi kofinga la sœur tokomi finga même ba parents na ye c'est pas bien ça ngana lobake likamsuke kwei to monanaka makambo ebele ko yaka to yaka soki ekwei na
corps de Christ. Bobando mona ngana ndozala wana ndoloba. So nzamba apesi biso souffle. Apesi biso makasi, apesi biso bonne santé. Toko banda koloba. Poto solola. To mekana kozongisa batu na nzela. To comprendre makambo ndenge nini ekendelaka. To comprendre que eloko moko so ba yeli bino eza lokola biso moko. Likambo esalami. Mwana na yo abali. To ndeko na yo. Leki na yo. Abali. Baye koloba ko leki na bino. Aiba. Mubali nanga boye to mona na Afrique wana to bando omona kutu bandeko bakebundisa mbanda moko mubali wana za ndeko na biso boye na ba camarades. Mais biso malheureusement nazolo bateke to kende soko bundisa mwasa na to zokisa eso to saleni non nazombe mabiso kana réflexion to fanda na to kanisa to zonga na kibomoto bino moko boza wana boza bato amayele bo fanda bo réfléchir pourquoi pas mwasa ngamona na banda kalate pourquoi pas amona na kite na tango fiançailles pourquoi pas tango mobali na ya kendeki wana ba live ezaki partout et loko soke za ya yo mo senti déjà que ça ne va pas pourquoi ça la kangote kolandele longina ya mwana mwasi wana azoza na South Africa mwasi wana ndeza boy soki ngana ebi identité niti me komone boy akoza la Zulu akoza mutu wa South Africa siko mutu wa South Africa ayebi lingala te okobala no mundele kuba ndolanda makambu na yo akoyeba ke abakongole batambola aboye bato mangala bazala aboye makoyebo 100% te koyebo 100% te parce que azana kati ekolo wana te ayebi te ndenge ni bo fonctionnaka siko mwasi wana mutu azana étrangère ndenge nini ayeba ke fona kende na luka ba page boye na kota na ba chaîne boye pona luka na dévoiler o ezali libala ya ser na biso moto amikolo to fanda to réfléchir to fanda to kanisa bomona te loko moko ezawana eloko moko ezawana ezolinga te saluer bato sikota mo nouvelle ekomela biso photo zala liboso obaloba soko lingo kimamba liboso zonga na sima pozwa force tango kimamba ozana vitesse makasi ezate ba biso kalika mbala moko sans ko analyser bobandi ya koloba bobandi ya kokoma n'importe bokomi ya kokoma ngana linga na bakselo moko omoni musala nzambe zaka pasi musala nzambe ezala pasi pona kokoka ngo esengake batu bazala wana ba encouragement na biso ba prière na biso yango esalaka ke basala nzambe basala nini bakende lisusu basala nzambe basala nini ba tambola lisusu na musala na bango o bazosala mais bo kanisa tabino moko la sœur esika bazosala bine nos na bango ba monake awana réseaux sociaux et baby awana réseaux sociaux et baby alobi ke eloko epesenga sumawa namoni ba bokilo na ngai na kati ya fête yango tozwa siko tanana bande konanga est-ce que bondimi penza ke ba bokilo bayeba ke papa Kevin aza marié na mwasi mususu est-ce que ba olinga ba ya ko kondima soni wana est-ce que ba olinga ba bandima humiliation wana bakolinga ngo la sœur asa aza mwana mukete na musalo to salaka ezaka vraiment réputation ezaka vraiment première place lobaka nde bible lobi ke balobela yo mabe ba kuto na yango te ezana balokuta musuba kosela bato omona tango bazokoma wana kokomanaka bakomaka ya solo mbala moko bozo kitisa crédibilité ya mutu batu mususu bakokende bakenango eyana batu mususu bakosele makambo tango bakoseli makambo tango alo batu mususu baza mona balofanda na quartier wana tango balongwa batikala kana penser wana ke azaka boyeti balobela ekutu boye omona ezana ngope bongo te ndenge kanzambe bible lobake balobelo mabe bakuto nango te ser asa jamais akolinga amikotisa na poto moko oyo ekobebisela ye carrière na ye ekobebisela ye réputation na ye ayeba vraiment ke mobali wana azolinga aza mobali ya bato me anzimine ka kokota na poto moko oyo lobi bakoya kobimisa ye ekoya kosilisa ye ekoya koziyokisa ye soni bandeko nanga nani yango alinga ayoka soni na mokili azate mutu moko talingaka
ayoka soni yango mona biso moko na ba mabe na biso to sala ya kala to bomba yango po linga te mabe na yo o sala emso to so senga pardon pa nzambe me bato mokili tamba ko songo ba siemisi yango do na ndenge moko mabe me yo moko na nzambe si bosilana tozalaka wana te pona ka kolandela ka ba vie privée bato etanke biso mo tozana makambo bele ya kosala toyebaka ndeni ya kojuge likambo ndenge ni ya kolobela likambo ye mwasi wana badakala na amonana te aye komona na sikoyo aluka page aluka chaîne pona nini ba permettre ye aleka a dévoiler yango to moni ke ezana ba chaîne musu pa contacter ki balingi na bango te parce que bayebi ke tango sikoyo neti biso moko tango sikoyo ba bimisa makambo wana nyonso soki pe ya solo so pe ya lukuta biso siko tanto oyoka ngo pe sala biso nini eko bakisa biso ki biso te kolongola biso pe ki biso te to tikala ka bongo ba polémique ye bele leka toyeba ndenge ni ya kojuge makambo toyeba ndenge ni ya kojuge makambo tozala wana te ka pona kolandela ka ba vie ya batu oyo basala musala nzambe o babimaka ba frère nyonso wana na ba sœur nyonso lingolo bateke ba batu te basa batu basana mai na makila bana muteme suaka bana mutu ebetaka tango azomona ba commentaire mabe o bino boso tiela ye o bino boso finga ye o muyimbi ya mobali ya batu atatu ye moko ebike non ezala ngo bongo te mais sala ka bien te esalaka bien te bandeko na ngai yango tozwaka temps avant ya kojuge likambo avant ya kokoma mabe neti ngai na chaîne nanga omona pe mutu moko akomi likambo utu na lobby atali yango même pas bandane bandeti suka mais akozala vraiment pressé ya osani ya kokoma makambo mabe eza na ba YouTube eza na ba chaîne ebele so total na ba chaîne oyo elobelaka oyo ezo pesa ba conseil malamu eza muke ba chaîne mafinga eza ebele boko ke na bino na ba chaîne wana bofingi mais boko yate na chaîne moko esika mutu osala musala na ye azosa musala na ye na respect ngabo mona te ke na koti emsuna ba makamu susu wana o ezaka nango tina tena ya kolobela pona bike porter nango e ko portele mutu eloko muka malamu te metango zo pesa conseil o pesi mayele moko pa muninga na yo ata muninga yebaki na yango tanga kozonga ana yo kaki sa moko boye alobaki boye likambo ninge komi boye na salela ngo ata boye bande kolanga mayele koka mutu te biso nyonso to ana posa ya koyekola nana eza bien te soko za na posa okoma okei na Facebook nanga okomeli nga likambo okomela nga makambo mabe na sete po exoporter loko ya malamu te. Moi je suis un servante de l'Éternel na yembela nzambe na yebi eloko nini na ye kosala na ye na yaka mingi ko partager loko oye ko pesa biso mayele oye ko bakisa biso implice po mutu azala akoka awa azate na yaka poto solola to partager makambo nini ndenge nini elekeli donc eza bongo yango esala nga pasi ya mibale na ngana bakisa na ngana loba na mokili tozoyeba te eza nini ba mariage nyonso ezoleka presque soka mariage eleki avant mariage ba ex ba mona na ate donc ba ex on attend ba mona na vraiment to kipana biso bango te parce que avant mariage bazobima bazomona na te bazobima te pour ba ya koloba avant mariage pour ka mariage ngo silamba moko mais après mariage omona te wana ezaka pona ko saluer mutu omona te wana yaka pona ko nuer mutu ezaka pona ko bebisa réputation mutu ezaka pona esika ser azali ayoka mawa estaye mal à l'aise hein yo moko zwa esika ser ke bazolobelanga partout na ba internet asa mutu akozala mal à l'aise na libala na ye ekolukela bango meme koswana na kati ya libala parce que baza bato toyebi libala ndenge ezala apasi toyebi ke diable abanda kobundisa libala banda na jardin d'Eden diable abundisa libala pourquoi parce que diable ayebaka déjà bonheur nini oyeyela moto sikotanga amona ke bonheur a moto ezoya akoya wana mpona kobundisa yango ezomona même ba première bato o nzamba sala diable aya na capacité na yedoki azangi soni aye même ko bundisa batu oyo o nzamba sali atse bango na kati ya jardin azaki na ba projet ya malamu pona bango ya bonheur non ya malheur mais diable a ozaki ya koya ko bundisa ba première Adam na Eve
bakoko na biso. Pourquoi pas biso? Libala ezelo komoko diable bundisa ngo parce que yebi ke na kati ya libala muto ozala na stabilité moko boye. Moi si abala azara na stabilité moko boye bi kete, moi si abala batu bako respecter na ndenge moko mususu ke moi si oyo azana no na kati ya libala te selo batu ndenge nini ba jijaka. Donc eza mawa pe pasi. Pourquoi ba ex yango ba bimaka tant makambo déjà nyonso esili. Bandaka la pourquoi bima kite, pourquoi adevala kite. Biso moko na angle mususu na kei. Ndeko na biso wana ndenga azali wana. Nenga lobi o bazui mobali ne boye boye. Mutu nyonso azana vina yana makambo na ye. Pourtant ba oyo lobi lo likambo mutu yo moko songa bi mais likambo mutu mwena tiango pe pilipili na mungu makasi. Eza te ponga mo pe na le passé nanga. Ba le passé batu misu za ke bomba ma. Mais soko zo occasion sika bazo bimisa ya muninga. Tala ndengo ko sepela. Tala ndengo lingo yoko mona eti lisolo ane sila te continuer kapo bazo bimisa le passé muninga. Mais ayo moko olinga te. Oko linga to ko linga po changer chaîne, po changer page, po changer masolo parce que olingi te lisolo na yo ebima. Olingi lisolo na yo tikalaka na yo moko. Nzambe kaka yeba ngo parce que Nzambe atongaka na ye mutu te. Yo siko mitia na esika ya ser. C'est pas bien ça. Boko te penda bozo finga, bozo koma, bozo kende, c'est pas bien. Eza kosilisa muninga esengo na ya mariage ba uti ko bala sika biso moto ebi na ba poto awawa eza na bandeko na biso liboso baya bandeko na biso mibali baya bakutana na ba mindele babetela biso makambo o bango ba mona na kati ya ba mabala ngo omona penzo to lamba biloko na bino mwasi na mundela ya lobi non biloko na bino so na olambu so ngana za ko lamba ngo te po biloko na biso ya ba frite za na mo ba solo moko boye totia nini mwamba totia oyo totia kid maji totia boye bango biloko na bango mindele za ka mo soif de baloba ka na portugais isa ka mo soif donc isa ndenge mo te na biso yango omona bandeko na biso basala ndeni basalaka omona fandika pona sala nini azwa tanzela ya kozwa ata mwa mukanda tango akozwa mukanda na ya sali nini azongeli mosa mboka na ye azongeli ndeko na ye na yebite nini oye se pasaki na histoire à frère Kevin na lingi kokota vraiment na détail ya vie na e privé te parce que tata lobi on peut ça la biso eloko te parce que yo mutozo landanga poza na vie privée na yo mutu nyonso aza na vie privée na ye bana na biso baza na ba vie privée na bango makamna bango basalaka etant que ba mama to bomba kango na kati ya ndako jamais kolingo bimisa mwana bolumbwa mwana na olibanda non mais sikoyo yango nozo mona na ba commandement nyonso o Jésus atikela biso bolingo parce que na kati ya bolingo olingo sa muninga no mabete olingo lobela yete okozwa parande kona yo milatisa ngoneti yo moko okomilatisa likambo muninga okomilatisa likambo muninga ozana te posa songo tia ba deuxième tia ba troisième na kopeso ba encouragement ebele na famille nyonso oyo ya defunte mama olangi na papa olangi o bautaki kotika biso bazala vraiment calme la sœur asazala bien calme na libala na yo kanga mato libala ezala toujours na bakomba ezaka toujours na bakomba tonzimite tellement makambo ebimi yango nde kosala ke bazonga na commune bakende kwa effacer o eza signature o bango ba signaki jamais lo baba komango na kati na crayon mais soki bakomaki yango kana na biki eza passe pour ba effacer ngo lo baba kata papier wana jamais bakozonga na église bake lobaki o ndenge eza bongo ba maloba na to lobaki ke o boye bino mo bolanda ki frère ana tanga azoloba frère Kevin tanga azoloba passer asa abike na le kapena basi misusu na tambola pe na mona na ngai mais yo en tout cas na sepeli na comportement na yo na sepeli na yo za mama bana na nga na sepeli noto za l'ensemble na sepeli noto za la famille tango aloba bongo loba nini mutu na mutu azana vie na ye azoluka bando luka amoni ke oyo za nimero eza basapatu okenda pe bosombati eza te ki na kiti si bo teninga regardé na kiti si soki nani non mais non basapatu onto somba to mekaka sapatu soko meke ngukune ko tango bimana bande so ayo ya ana poto kende bazong selo mbongo pona ni eleki o mukie vie ndenge zo kende to eba kosala baninga
likamoko soko lingi yo ba traiter yo bien ba diminuer yo ba sala yo na moins cher to traiter pe ba ninga ke bango pe ba batu ba pe na posa to sala bango moins cher likambo mwana na soke yinde sala ni mona bo côté là mwana na bino ba site africain to yebi bango ne bazaka mboka Mandela yo kansi ba parents penza nde na loba ine bandeli ba parents ba zoba ba olinga ba ke kuna ba ke ko signer ba ke konzima ke mwana biso bala na boye tanke ba yebi ke ser wana so pe nani ke ndeko na bango Kevin atiki mwasi mususu bakolinga bakonzima te soki libala wana ebandaki na étape libala na basala yango cachete ezala mabala musu basala yango na kuzu boye bana bino te se asa pa kokane pe kozala wana afandi na mobali ne biso pe toyebi na biso te azwi pe zemi ne abomba mine pa oya nene kante ba boti pe mwana na ye fami na bango mte yebi biso pe toyebi na biso te ngwa to loba boye mwaso na ngabima aninga bima na yete soka tsaka ne pe ba photo te ba cameraman pe ba bima na bango te mwaso alinga bima te eloko soko eza trop munene soki eza suivi ba miso ebele tali ba miso ebele landeli partout ba moni et ça là toujours na bitumba parce que mariage on est le cas qui très bien mutunio satala qui mariage on a qui satisfait à moni pe que mariage le qui bien et ça mariage moko ba zwa ki temps ya préparango parce que mariage après c'est ye banaka et ye bana mona bongo kaka meto moni mariage de ni elekelaki donc yango na ngana yebisa biso na lingaki na yebisa biso en tout cas tozwaka par yandeko misala lokola yo suko muto ko ina citation oyo ya ona lobaki yana bato ebela ba bebisa ba réputation bango ba réputation na bango na poto omona benza yebike mutu mususu ngana za na sa mo ba kosele makamkaza kandoki ba kosele ko kendete ya yibuto réputation ebe baza kandoki nzoka sana ndoki te mais sangwe kenda na ville esika tozaki ezaki pe na bato ba bimaki bakendeki kote mususu ba changer na bango ba ville bakenda na so ba moni balinga ofanda pembe na yete parce que bayebi ke aza muto misala mabe nzoka ezana ngo ya solo ezana ngo lukuta donc tozala kawana te pona ko landela ka ba makambo bato ba makambo sala ba polémique ezebele vraiment na internet ezebele zana bato mususu basala bango ka polémique ti lelo batu soto lingine tituloba toyeba eloko nya koloba soki kozala pona ko encourager mutu ça va soki ezala pona pe bato bazo yoka parce que ça na bato baza faible tama ko yoka balobeli mutu wana ba moko ba chrétien baza boye ba chrétien ka bango ka boye melika moko toyebi na biso ata mutu na makolo te o ba chrétien bango ba farceur donc ils ont diminué na batu na motivation na pour mutu mususu ayeba nete ke le salut est individuel ayeba te ke ngande mutu fona sala boy makambo ya sœur wana ya sœur asa yango te ba otuna nga moko fona tambola bien na 2020 oka na vitesse soke na makambo mabeboy ale yozo fanda na distraction bima na distraction de konangai bima na distraction na pesi bino mbote na pesi yo merci oyo fandi vraiment tina suka kolanda ngai ko hésiter de ndeko ngai partager liker tindela bandeko mususu po sango e panzana nzambe abatela biso abatela ba famille na bino abatela mabota pe bana na biso soki akomisi biso na 2020 en tout cas tokozala vraiment reconnaissante ya koyeba lisuko pesa ye merci to senga mawanzambe parce que ano 2020 tomoni babiloko ni ekomi toyebi nini yo ekomi nini yo tozokende tozana mwa ba limite moko akoza covid-19 senga mawanzambe likolo na yo makila e zala tout autour anda kuna yo ya bana na yo zamba zwa contrôle ayo ke la biso mawangolu grâce na ye ezali ko na biso to leka kokoma ti na 2020 na lingio mingi na pesi mbote pa ya Nisa de la Grâce et la Grande sans oublier Blandine Balila pourquoi pas Gigisha maman nangai espoir je te salue papa Moïse na Switzerland na pesio bambote bele tel madembo na katia Berlin je te salue ni kunzinga kuvu pourquoi pas Moïse de Jésus na pesi binombote LKP news je te salue ma sœur